Salut, ma fidèle Nabisu ya Tala Lelo, mbote na bino nyonso bolingaka Tala Lelo News 10. Hein, pour Sambino Mobulu, quoi, bino ndem tubosala rake biso tozala. Ça c'est votre journaliste Deborah Bouanga, ka na système ya ko lobela, na système ya ko informer, na système ya ko yambela bino ba musicien, ba star, ba comédien na bino préféré. Lelo awa tozana musicien congolais ou a évolué na carrière musicale na ye. Aza musicien pas y a fait là na kombo na Shikito Makinu o binonyos boyebi pe o ayebi était je crois qu'il a découvrir à travers ya émission oyo yenda zali invité na biso kande na loba toujours ba question na ngai yenda za na ba réponse mais sinon avant to zala naye avant to poser ba question na opesa na mbote na ba ya biso hein les mbokati de la presse Julien Botalatala mère Milambe la dinganga donc je mi ma wetu na binonyos bolinga biso bestino bilele nationale talaka sanyo mobulu donc code d'amboka Willy Musheni kande na lobaki mais la personne non mbote avant to banda avant to yamba to ko t'inviter na biso na Darid Diwante sana sima caméra hein na monteur na biso na PC Pembote to koti si wana invité na biso Shikito bonjour. Ouais, bonjour na ba mélomane tout bazo tala biso ba tout balinga la bonne musique ba mélomane balinga le padre ni kaboroni na nzambe ya baembi mbote na venanga bestino bilele équipe nationale donc mbote na badutu bazota la biso voilà Shikito mkine boni masolo nyonso boni mouvement boni musala ouais musala yo ki déposer musala bino mogande boyebi programme mikolo tozaka na studio pour na osilisa et lubu na bino na mi orenge ki qu'est-ce que j'avais dit au batutu bazozela parce que album ezaka moko bat bazozela qu'est-ce que j'avais dit les padres faire comprendre les bateaux oyo ya yebi na kati na ye donc babi qu'est-ce que j'avais dit donc quand le padre lobaki boko yoka banzela sika ba mélodie sika banzela sika banzembo sika pour comprendre une place ce que Jésus de niance sa musique donc batutu ba osepela ba ose retrouver na yebi ke vena nga jansi kata zotala ngai et puis sec didi finzo na otala ngai donc ba salamu trop donc ba c'est la na mi orenge ko pour comprendre parce que Jésus de niance a pesi nga opportunité na kati wana na sala na lamba pe mo lubu état yaza papa social donc aboya ko kabula bana donc apesi mona na mwana été ni nae donc c'est à dire que na album ou asika o Shikito paza na chanson na ya oyimba non na kati wana na ki okuta déjà presque lubu comme na suka presque 95% déjà ya travail donc ngata on aye na okuta ba masada mususu ba côté mais disque na insilité parce que nzamba za pe na ba surprise na papa social paza na ba surprise nae donc o pa bombeli bato donc ba découvrir en garako. Parce que na kati wana ba pesinga opportunité Jésus de niance a pesinga chance na yembi na nzembo ya Nicolas apprivoisé et puis na yembi pe na banzembo mususu sali bien quoi donc ba fanatique tout ya Jésus de niance boza décider parce que banzele zali ba yoka lokwa biloko lokwa ndetse na apprivoisé ya Nicolas na yembi na yokaki entourage na yo ezopekisa yo kolinganga héritier mvwa mamwana ya mvwa mai Amouranga na yo babengi mes alliances balobi je n'arriverai jamais à te rendre heureuse donc banzeli zali belé ba comprendre voilà Shikito lelo to yeba que Shikito aza mwana ya faire donc héritier ya faire hein mais quand même na ba circonstance banzela monsieur sala que Shikito azala te mais to yeba eloko ni sala que crine ni Shikito abwaka ka ne bandeli we sala que Shikito faire gola zwai venanga sele manzomba ebi makambo tonto bandaki yango na bandaka na test na imba nzemba vita imana donc to kozwa moi extrait nzembo wana we sala akite Jésus de nuance habité yefa koma pembe na ngai ya nini nga na nyokola nzoto na nga pona kolinga kitoko aselema nzombi chiba sumawa yeye mawa flave mbila mawa balingaka yangana yete o mawa na ngai angana bo angana bona minyokola nzoto na nga pamba wapi nzotango ya bitumba bestino bilele
wapi nzotango ya bitumba jansi katakata mawa. Donc on a les premières chansons on a imbraton et on s'est testé. Donc banzeli ça l'a belé et puis après toi qui na concert ya bandal. Jésus les nias c'est ce qu'on dit que oui na refu la shikito na obimisa shikito na miso ya bato akoma shikito o bomona galelo. On est allé jusqu'on a na terrain bandal bato tout baby histoire parce que histoire aussi va changer té. Kakande mo lobi histoire échange à côté mais shikito ko betela biso na parcours na yo avant pas faire après pas faire tisiko za pas faire parcours ya shikito eza ndengeni. Ouais parcours ya shikito eza qui dans na banda qui na parlé et puis na banda qui na parlé histoire na ngande banda qui yandole par rapport à biographie donc na banda qui boulot na parlé et puis na mona qui place où on a ko évoluer bien leader on a rosa ne bien on ko salanga et puis par rapport au la kisanga nzela ya mélodie et mélancolique et avec le padre Jésus de Niance moto yambo papa social voilà mais mo ko senga ke Jésus de Niance na boté mabobo to ala nango accepter comme travailleur et puis na bandi ko bosser ti ba un moment pe bika parcours ndé zala na quitter mouvement et puis na yaki ko zonga na maboko ya père na par rapport on na kenda pe na comprendre ki mokili ndenge mususu par rapport à la réalité nga mona préférer que oui faut na zonga pembeni ga ya papa parce que les papa yende mutasala shiki to bato to baebi siko to ngito eba eloko ni ne salara ke po yo zalaka no bien ozano pas faire bien faire azio mwana eloko ni siko salara ke te shiki to bingai lelo supa pas faire te na kende na banzela na eloko ni salara ke ozwa décision wana bon moi na kati ya famille na kati ya libota problème ezanga raté tant déjà bato bazali place bato bazali problème ezanga raté pas mal attendu pe ezali babiloba loba pe ezali ba makambo ebele ezali oyebi toza na kati ya société ya monene et pas Jésus de Nias eza orchestre ya mokete les orchestre ya monene pas mal attendu oyebi ka makambo ndenge ezalaka ezali kosenga pe ke shikito a dégager moi moke mais tant à comprendre mokili pe na ndenge mosusu ate papa lobaki boy ah na comprendre nzela papa yango nazongi pembe na papa le padre ni kaboroni na on ayaki na kangi bisaka na album na nga na ina pembe na le padre donc papa na nga ina masumu na nga na makambo na nga yo mo yebaka ko juger ngai et puis na solo ina papa na nga limbisa ki nga na koti orchestre nazongi mouvement na biso na parler na biso et puis Jésus de Niance a le baga soutenir album ya mona na bino donc ozala bien. Voilà, on est à Chiquito, un musicien où ils ont évolué et pas y a fait là. Mais sinon, nous allons continuer quand une émission Abisso avec notre invité Chiquito. Mais sinon, on a pas tapé ba moté na ba oh ya Abisso kande na lobaka. Mon papa Bijou Beleza, garçon suisse, un trésor pogna ya prêtre na eu ça, na bosanité Harris par jour, garçon de chance quoi. Voilà Chiquito, tonito eba yo longwa ki oké pour ça la album na yo. Album pe beta tout landa on peut na ba TV maintenant TV total quand même moi clip moi album e bimate wana za nzembo na imbila vina nga kungwati Sébastien ouais moi était que ça la monsieur siko kenda ke simbite yango bité na zonga pas faire rigola problème ya producteur par rapport on est to solo na producteur auto ando ça ne ba faire yebi kama ba producteur ba producer ko ngenge koma donc et senga ke ngamo na comprendre non orena beta libaku vomena kende pa ya papa la kisanga nzela non bukanate parce que papa za papa na ngai. Est-ce que geste oyo salaka wana ya kozala olongwe ozongi ndengo zalaka ndenge ferego la bande ko considérer est-ce que considération ane zalaka ti lelo d'abord Jésus de Niance na orchestre na biso Jésus de Niance alingano ba bosser et puis on a l'esprit ya boulot muto alingaka musala donc so lingaka no musala o respecter musala ozala bien na kati ya mouvement donc place na yo ndengo zalaka Chiquito si le londingo keyo ye place wana ezaka bongo Chiquito na mwana papa donc na pembe na papa na nga quoi ndeka ba vina nga ba Alex Fumusi baloba ba Junior Nzinga ba Pichu Nzembo ba Pichu Kisema donc mambo za kitoko ba comprendre temps disque robima ba comprendre ne musala auto sali ozo comprendre après boulot nde ba boye ba juger biso ozo comprendre donc ming base ya no musala parce que ba vocal musuna sali kuna ba comprendre donc on peut moi vocalement oyo sali na album asiko ekobima
munwe edo muzamba kiadi kibenye shikia salinyo sobolingwe botamata na defo ebi mi mone babeki na somba kina kabi blessman puya New Rex Benoît Zekou Claudia Chibangwe na sali perta maternité a bolingo Kevin makambo sele mulopo na lelu do banzeleze bebe banzeleze bele ndeti na nzela msona ngembaka na linga keso ki ala tiliputa o nalinga keso kezo balola badi lina lovejo bejo bino de London lelo edi makutima auberge bestino bilele do banzeli zebele ona yembi moni Jésus nyesi yalinga bamingi ba boxer d'autant ozara na musala na yo we na respect na yo ba vena biso ba bestino bilele bazana ba pesa au conseil so zotambola mabe petit na nzelo zolanda wana et ça bon so ba moni on erreur ba hotel ayo shiki to fozala toujours pembe na papa na donc makambo eza bien musala na on bima disque bima ba comprendre o shiki asali pembe ni ya papa na ye quoi. Voilà, tu vas continuer bon. Fulisco mwana na ye. Nanzela ni sous abimiseli shikito ya sika lisusu. Bon, olobi peut bien to comprendre non ba fan nyo so faire rigola ba comprendre ndenge papa na papa shikito abimisi. Si quand to lingi to yeba ndenge azo bimiso lisusu apeso sous une seconde chance. Est-ce que o baby ça lisusu chance ngo to ko saisir opportunité wana. Non, on les a parlé na ngayo, on les a parlé. Donc on les a parlé pendant donc batu bayebi histoire déjà mamu sweza so mamu te ko bandela ko ba on peut batu bayebi histoire. Bayebi ki shikito abota mandenge ni pembeni ya Jésus de Nia c'est le padre. Ne ba vena ngai ba Alex Fumos ba loba ba Didier Ngando. Do ba Didier Ngando makambo eza bien ba papier ambassadeur ba Aimé Salé. Donc makambo eza kitoko ba Jansi Katakata ba Tony Iloka bongo boss. Do place baza bango to na do pesa bango ba mbote makambo eza bien parce que bango nde basala biso. Voilà, on va continuer toujours l'animation avec Chiquito, un musicien pas y a fait rigoler. Mais n'a pas si moté mingi na Juliana Wumba, ma paradis HB Igo en Allemagne, moté man Louise Timba, Neka Boliki, maman na Keren Boliki. On parle tout dit na gati Angola, makambo eza bien kalaté tozo ya kuna donc héritier mvwa machi congolaise makambo eza oyinda Serge Tata Gibokolo. Voilà, Chiquito, faut profiter parce que depuis ça, la marambouana, tu dois kaoté. Tu n'es pas yeba. Chiquito lelo, azongi pas faire. Ba fani na yo, olem so salara geste, wana ba sepe la rate, ba lela kapwani Chiquito sali boue. Et lo koni yoko lo ba pour la bango. Ouais. Mingi sara ke base la Chiquito ya musala parce que toujours lo kato bimisa ba mélodie ya sika, to sala banzela ya sika. Jésus de Nia sa longola dans musique na place oeza. Déjà à Longoli yango a commission on est ici comme sous donc on comprend qu'on a travail donc et là quand il bon yango donc OK ndesou depuis ça la mango passe que non Chiquito akei donc olongola moi passe wana ilo nyoko loba on a place to omoni mokili ndenge za la bo mokili to loba mais to saleli yango te donc faut mettre total la nzambe parce que Jésus nenya sa père na ngai wana za parler na ngai vous comprendre liboso na biso nzamba bi wana parler na ngai. Donc jamais on va décevoir les fanatiques parce que on a parlé na biso ça pour notre parcours ya carrière na biso Jésus de Nias aza bendele ya Congo na mangambo ya Loembo donc biso le roi toza pembeni ya toza lokola omoni banzete o eboti pembeni ya ebale donc pour ka okeza passe mote tant on a longwa ki balongo linga pembeni ya mai mbala na kauki maintenant on a zongi mai ezongi singa lisusu vitamine parce que Jésus de Nias aza ebale ata osokoli ete okomela ekaka. Donc mélodie na yo yoka ngoka. Donc makambo eza bien disque yo ba comprendre. Voilà on a pesi mbote mingi pe na Monique na Luanda na bosanité Alpha Mokuwa bino tout ba fani ya tala lelo news 10 na pesi bino pe ba mbote partout bozolanda biso wana ezaka musicien ya Ferregola otozana yeto yambie lokola invité. Mais Chiquito ba biloko nini o bino orchestre nyonso ya Ferregola na ba musicien na biloko nini na sika o bino bo bombeli ba fani na bino tout. Babilo konyo sotoro bimisa ngote mais ba comprendre que générique na biso non ezana makasi mamude ya chante rolo belango te po bango mo bato tout ba yebi ya Jésus de Nia zana na mamba oyemba donc ningi ba laskoni mbunza to sola makambo ba yebi mokile yebi ba comprendre ba nzele zebele ndeti na nzembo o ya privoisé nzembo ya chef na biso Nicolas na pesi mbote place za mobala Irene apprivoisez-moi eza matata babiloko ezebele
donc babilo ke belé to bombe on entend les disques sika donc faut to battre là. Voilà, to profiter peut to jouer to ko zo pe mo extrait ya Belé ba travailler musala banga oui ba. banzembo ya bato tokoki kozwa mpe mo extrait ya nzembo na yo moko ntango bima kokendaka na yo nzembo oyo yemba tokozwa mo extrait nango. Sébastien Kungati kotikanga te nga moko na chambre ebongi ya monzemba maboko na katikati ya makolo monoko na nga kasi maloba na nga te émotion dezoloba na place na ngai na pandi garde oyo eza susu te personne imazolinga ngai bolingo yango moko en personne ekomolove ngai je suis au firmament Mosikano Sébastien nazalokola prisonnier sans visite azobeta makala tandis kazana ye inosa akwela ber pembeni no Kungati suis comme un enfant adopté na maboko ya reno yo asimbata mona mokote quelle bonne chance Junior Itomae bolingwe Sébastien Kungati toboyi ba conseiller. Voilà. Bambote mingi na Charlie Tamundele. Voilà, Shikito. Tolingi pe toyeba nanu po awa vraiment photo silisa makambo tu makambo tu kandenge zalaka. Tonton Ali, Shikito, masolo ya disque eza na ndenge nini parce que tomoni banda bo bande ko pesa date. Banda wanda pesa date ti lelo zo bimate masolo nango eza ndenge nini. Ouais, disque na bino boyebi ke to na studio, na miniso kala tetera to servir elubu parce que moni Jésus de Nias asengaki asale la bino elubu na bino ndenge bolinga kaka. Donné bolinga kalate bo comprendre ndenge Jésus de Nias a travaillé donc kalate ka awa affiche da bo mona ki déjà na internet kalate to banda ko leka nango bo mona kalate générique ko ya mambo belezo ya etikali ka Jésus de Nias a pesa ka date. Non, etikali de Jésus de Nias a pesa date. Donc clôturer studio parce que to travailler na ba clip na studio malamoko. Donc kalate ka a Jésus de Nias a pesa date o elubu na bino bi ma disque na bino parce que na minute bo zela disque moko. Donc ba compétition qui c'est ni. Vous comprenez? Donc on a des chansons na rumba na Jésus de Nias donc des chansons autobakisi au Jésus de Nias abakisi soka to silisi yango kaka. Donc so to silisi yango na studio donc ba papi ki banda baby mambo no so la to silisi kaka mbala moko to servir mbala moko Jésus de Nias a chebilo on a mesa to bandi mbala moko sepela. Voilà, idole ya Shikito na ba musicien congolais na biso ezala nani? Jésus de Nias le padre Nzamba baimbi parce que so yo qui déjà ligné nanga. On comprend déjà que Jésus de Nias car chemin dans ezara Jésus de Nias et puis na koti sa pe mba maye libélé na yo ka ba velo siana donc na yo ka pe ba biloko kalelwa ba papa ya ba papa na biso ba pepe kali batika biloko ba papa na biso ba madilu donc ba biloko ebele ba ki sa pe ba maye donc Jésus de Nias ndé chemin na vraiment. Voilà, donc comme il a biso pe déjà ko chité na émission lelo mais Shikito est-ce que koki ko tangela biso pe 5 grands musiciens oyo yebi meilleur orchestre na binoté ya libanda. Ouais, bah, pourquoi pas, grand musicien, toi, grand chanteur, toi, on comprend. Bon, non, grand musicien. 5. Mais basé belé. Papa chéri Binadama, Liban, leader, basé belé. Bon, ça risque de être musicien. Les musiciens, oh, la génération na yo. Ce qu'on côté, oh, vendra gobité, oh, ya yembara bien. Oh, ya yembara bien. Oh, ya yembara bien. Nathalie, on dit, bah, Mignon Abraham, ya yembara bien. Mignon Abraham a Mbarabia basé belé. Non, baba otanga 5. Mignon Abraham et puis dans l'orchestre na biso. L'orchestre na biso ba Jenny répondeur bazali. Mais na libanda ba chanteur bazala pena so mingité hein. Ba chanteur pena na kino ndé ba dimine que chanteur pena wa yemba pena na ba génération na biso. Ba na éviter baza pena. Parce que on a compétition de to beta na ba compétition moni équipe musu na par exemple équipe musu beta na encore par exemple na rolo ba e beta na fesse mo na terrain mo na seku na équipe beta dans le stade le ba vita imana ezara ndenge mo oti sont pas ndenge ba compétition ba chanteur ba pena souti donc essayer na to travail ba frère na tout travail ka rapport to telemisa bendele quoi. Chanteur nini oyo vraiment parmi ba chanteur na biso d'abord il y a génération ya Shikito Shikito soit vanzabi aux yeux idole noté mais oui té wana vraiment yo moko en soi on dit maragete y est vraiment imbara bien sans polémique chanteur moko ya génération Shikito oyo ndimaka bon presque tout ba imbara na bango bien tout ba imbara na bango bien tout ka ba imbara na bango bien parce que mutu soko beta dans la guitare c'est gazo imba bien
mais parce que biso sko différence c'est ça que biso to zabana chez des nuances to vanda sko place makambo yango ezalaka donc to zana mukolo makambo na nzambe ya baembi donc mambo mélodie biso to na niveau mususu donc to na nzela mususu. Ok, to komi kokoma na suka moi mot de la fin aussi mama banga na yo ya batu pour to komi de na suka. Yani Kasire azotala ngai et puis Beni Maweta otala ngai et puis Aimé Makabi na ndenge ya nord yo moyebi kande to solola ki et puis na bosanité na zone li souffle na bestino bilele parce que niveau bilamba ba blouson na uto mona kuna pardon équipe nationale et la équipe nationale mingi de Rolobete Juliana Umba ma paradis salam à toute place aux alliés donc na bosanité papi ki banda na katsa London makamoto solola ki na titi mofuta donc réaliser ka makambo et puis Junior Itoma papi Chunge na bosanité na katsa Bruxelles na bosanité papi moya na pesi batutu mbote et puis Angola c'est le mulo pour Kalaté tozo ya Benoît Zekou ajuda social Kongwati Sébastien Kalaté Luanda ona tozo ala boss Vanteria zotalanga na katsa Lukapa Kalaté tozo ya donc bana Angola tout bosa na bino déjà osepela moi na bino ya za na maboko ya papa na donc ezaka mingi Jésus le nia so servi Kalaté mingi lo suka lo ba ngona parce que Kalaté a to bongisaka basani to bongisaka basani parce que Jésus le nia so cha bilo na mesa Kalaté ba tout ba se retrouver quoi baba zelaka boulot quoi. Ok, merci na bino tout bolanda ki biso to komi na biso na émission na biso na suka wanezala ki Chikito Makinu mesi sympa ya Ferregola. Merci toujours na ba fidèle na biso balela ka biso batala ka biso kande na lobaka sambino mobulu kwa bino ndem to bosala ka biso to zala bino ndem to bosala ka site oyo tala lelo news 10 zala et surtout na zo informer aussi na ba o na nous ba s'abonner te ba s'abonner et aussi ba o bazana posa ba lexa ba publicité na bango toujours kana ba fond de camp na bino wana beaucoup mon ba numéro ezawana appeler to ko legisa ba publicité na bino là on se retrouve na numéro ya sika. Merci.